Sika to milengela. Nzoto tozali na yango ndeko na ngai. Ezali na mokeli na yango. Bien-aimé, kobeta tsolote. Po mokona suka tokoleka na sambiselo. Oh Yesu. Naobenda famille Matoi. Lelo mundu era kufi. Lobi yo poko kufa, ngape lobi na okufa. Famille na obenda bino Matoi. Famille papa mundweri na obenda bino Matoi. Na yo kasango te bokenda kwanga kotelisa mutabomi mundweri. So na yo ki biloko abongo, no kata mutu mo lisheti bokamwa. Mutu ake notalisa te. Liweza nzela biso nyoso. Oya kufi akei. Biso peto tika lesa tourna biso. Ona charge ya bana. Famille bomi tungisa mate. Ona charge ya bana. Famille. Tangu to panza matanga. Nazana na mbongo te. Nana na mapangu te. Nana na mituka te. Nana na bonsu te. Mais ngana nimiko so charge ya bana. Témoignage naye aza bon parce que ba le bakara a commis bien pour kufi nga soka zakine mabe na lo bana vérité nga tika na mona mabenete ngone to sona te to bunda te to finga na te na mabe le ka entre nga na été donc on bazar azaki malamu pona donc on a fait plusieurs fois ouais plusieurs fois c'est mon vie dernièrement tu dois retourner dans ndakuna c'est mon vie ouais to like ba boko ko ti sabiso ya patience qui si tu éviter tu ya ki to na ba dadi ba Marie Hélène to ya ki mo ebele ba Marie Jeanne Bololé ba boya to siliki ku to discuter na nani wana madame na di maki di banda après ici a dit ah mais pourquoi ce boya ba kota ba za bande ko na ye ba maté ah bon moi c'est dans la discussion OK na biso moi c'est la famille na l'état soit va ça likambo retourne la famille na ye retourne la famille na botama na nani ça la famille na ye mais jusque là vous contactez président Massoum ke mais président Massoum e bini sto contacter pourquoi e bini nyoso zo ça va tozane na 20 centaines tozane jour wana na kingabwa tozane partout tozane na chose grave lobby na 23h président Massoum a commis biso testo ya injure impoli a fini biso impoli na famille a commis testo injure parce que tozo bien to soler injure c'est après injure nini impoli injure après quand téléphone to bengi butu mobimba a juste téléphone quand jusqu'à maintenant avec la banque ba biso roya ba biso testo donc a commis publicité obligé biso. Papa, excusez. Dernière réunion, vous avez Massoum, et Wapi. C'était Massoum, les premières réunions au de Sagna-Cham. C'était peut-être que corps est à l'année, na terrain, Bouddha. Bourgmestre, ça a pesé accord. Lobby, tout ça, terrain, Bouddha vers à 8h, photos de là-bas, Biloko, et on nous a fait 12 heures que non, ça y est, à Biloko, qui est déjà en Afrique. Pour installer. Or, le président Massoum, na RTNC, na tongo na radio. Après ce qui peut programme qui nos corps, ils ont vendredi, ils ont exposé dans le terrain, bout de la quartier 1. On va se dire que nous avons sur le cinéma. Et pendant la journée, nous avons le président Massoum à répondre. C'est seulement vers 23h à commun testo que nous sommes des deuxième poli. Mais à lobby que vous avez organisé. Papa, ce qui est au lobby, il y a président Ebimaté. Lobby, surtout bien Ebimaté. Boya lobby na changu, au moins na organiser makam ya président Ebiso, ça accord ya mona monter et on a très bien préparé parce que déjà pour non changu na monde ya funérailles et c'est ça numéro 1 na Kinshasa. On peut s'en monter. Changu na Congo na Kinshasa numéro 1 na funérailles et ça changu. Mais ceux qui tozongi sima parce que vidéo que notre mona qui pour le moment moi encore papa s'il vous plaît moi je parle papa s'il vous plaît moi je parle
Papa, nazali libre. Je suis libre de parler tout, papa, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis libre de parler, papa. Je suis libre de parler. On s'en fout parce que lorsque Mama Souma a commencé à impoli, c'était dans le radio. Papa, laissez-nous parler, laissez-nous parler. C'est pas bien tout ça. Papa, s'il vous plaît, laissez-nous parler. Même c'est l'exemple. Ils s'en foutent. Papa, si vous avez décision à les années. Décision que non. Président Massouma a dit que a routine la famille bis. Jusqu'à la bis les familles avant tous des sortes de président Massouma il y a pas en dernière conclusion jusqu'à maintenant président Massouma a été. To bien avec la royauté 13h. Alors nous famille tous les tiers à 13h to trouver dernier compromis pour que tout ça va d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, nous avons une conclusion. Nous avons conclusion. Et nous avons mis encore 5 années. Nous avons été mais vous savez qu'il y a combien de programmes là-bas? On va aller dans programme, il y a 5 minutes. Total, ça y est, basé sur conclusion. Bichon de Rosa qui nous a dit qu'il y a une Afrique dans une conclusion. Mais la tombe, bichon de Roger, tu vas te poser ma donc, ici, vous évitez que nous allons la précision de ce qui corps et ok, nous allons la conclusion. Pour les importations de Monique et tu 12 heures bêtises. Pour ces omités, je crois qu'il fait toute la semaine prochaine. Vous allez bon. Merci beaucoup. Voilà. Tout ça n'a pas fait à Bango parce que Banda peut comment Kunda. Tokunda, Petokunda. C'est-à-dire que pour Massoula Moleki à côté en haut et comment se vient tout ça n'a pas ça va là on a dit. Ce qui est là, samedi, et puis avant le lundi, le mabélé naïe, les gens ont bêté. Donc, qui est bâti dans l'Afrique, on a appelé Moutounier, et puis les Ngokoka, mabélé naïe, Royambako, c'est ma tête qu'on a. Dans les jeux, ça va être autre non, bah yokani déjà, bah yokani bah c'est et puis famille, bah calma qui peut Banjilo, bah la raison en principe. Banjilo peut là bah la raison. Même yo, tout le monde a monté à coller Sikamoko, à Longwe, mais sur la confie pour bah yoko le naïe, la quartier naïe. Bah la raison bon, fait qu'il les a qu'à rapport et facilité, mais sur Kanango à Oleganjil obligé. Alors est-ce que vous avez nous assurer la sécurité totale parce que tu as dit que Mabandila vraiment qui baka congolais baka congolais aibi kendo ka kufi bakozala kimia pona kolela ndeko na bango aibi ke baza banditala ka bandila pana poto libosoti donc bakozala ba exemplaire nzamba kosunga bango pour makambeli ka bien. Alors dans toute cette organisation est-ce que vous êtes d'accord avec la président? Bon jusque là masuk bana makamori baninga kuna na monete minazoka moi ba ningo mukebe tozotia kimia nali kokota pena la profondeur parce que nazana on a source information on va monsieur babi ba solaki na famille ba monsieur ba solaki te bon yango tozozo compromis ko kimia kota to bemisa ko mais bato ba otala biso pe ba comprendre vraiment o ezo déranger pe bango ba fanatique pe ba ngabino o pe ba sekela la bino comment la bino ba connaître organisation ya artiste ko na pena est-ce que ça vous fait pas mal? Non, et ça m'a bien organisation les gars bien. Parce que bah Renault peut ça m'a qui tu vas kende kuna parce que le petit raso qui comédien Koufi tu connais au monde à tout monde famille tu solo na famille. Bon, dès la information bah sur la famille. Bon mon famille est arrivé là, on se ça cause à la zala qui était à côté comme na suka azo nga pa beli comme monde ngezala. Il y a moi je tiens moi ba mavua nga mukeke. Mais ils ont kende bien. Nazolo ba surtout la ba fanatique na biso la ba artiste nyonso tout ça comme ça la pona bato soki ndo kwa kufi to ndo kwa zobela ko soutenir ye eza mabete
eza te golere ye azwaka apesaka biso biso osalaka mpo na bino te soki opesa artiste koyimayima mpo nani eza nango mabe te donc kosoutenir artiste tozomona nazoyoba mesi akendeki nazalaki na pays moko africain séjour na ye ezalaki 1 million akendeki na 53 personnes chaque personne azalaki na 50 000 $. osala calcul ozomona donc il faut pesa artiste na bino valeur na valeur wana osalaka artiste azala bien artiste azala propre artiste azala na qualité bino bozolukela voilà. Que son nom repose en paix. Courage, d'abord on a maman Abisso, madame Naye, et puis Bana, Malé qui sont Bazali, Mayaya, je ne sais pas ce qui y a, ça n'a pas la difficulté pour les grands, mais sont Bazali. Maman est sincère confiance. Donc, nous avons mis Mouaye, il y a madame Mouaye qui sont pas Tikali. Il y a Balobe aux Alabisso, mais à trop préparé. Inutile aux Alabaroki, inutile à même nous, chroniqueurs, chroniqueuses. Baker Morobo Froid des Antilles, Yabuswana, Kingan, Salaki Boye, Karine Mokonza, Lobaki Boye, Yokuno Salaki Boye, ils en ont moins important. Et après, ça, la succès, mais la cachée. Pour ça, les succès, oui, c'est bien, mais la cachée, ça fait référence à moi, ça nous met exemple, deux à Tien Doki. Moi, on ne pas ma fille, on a le Gazalaka. Comme une référence, il y a une politesse, mais moi, je pense que nous avons le cœur, nous passe à Zali, à la réflexion, il y a Koulouba, tout ce qui est n'importe quoi. Donc, il y a un moment de présence dans la mon compte, dans le monde de la reine d'Angleterre. Les Botimbouma, il y a un Lisboy, les Botimbouma. C'est un bénéfice de la salle. Les Botimbouma, Lisboy, vous connaissez les noms. Lisboy original, il y a un mot, il dirait qu'il est vraiment et beaucoup partout. Nous avons une Zamara Yosala groupe parce que dans le de Guinée, on est départ dans le comment recruter. Nous avons il y a une efficacité. Là qui leader là il y a au monsieur Bassa on va le yengi ça on peut mon akatena. Ngamu ndiraza masa na ngai ya leroto. Et mon ami, mon ami. To bandika la to sai ne shicho le nwana ngadiaja. Une nouvelle réunion de Kolomoko. Nous saluons Lisboy de Kolomoko. Il y a un componenté, tout est componenté. Nous allons faire des personnes. Et cela qui est là, c'est que nous devons faire une balai, la componenté est Lisboy original. Le lieu est moyen peu oh non parce que ça on vient ça là on va te dire pas pousser là là bon on sala mouvement on a zimuna lisi boy original ngoko to kama tena mundelisi to swani ke bon là que kabana ile kama ameja groupe ngombe ya mundelisi yanga ite ni bijo mibale na tena mouvement boy na boya kango ko ngaina muwela ni ngali yango tena ngapi wela tu ko msibo la longa pe na this boy on esa mouvement pe mais ne ya ke Namboka bawa akufi na ye mais Lisboy ekufa te baobi façon ozoloba wana wi bayebi ke Lisboy ekufa te o lelo bazobimisa encore matanga esili na moke donc tokosala ba 1 mois 2 mois apres komi mwana mwana bendana andona na ndimi nanga te po moni toyaki wana mondele aki trop aki plus na scénario komona mpe makambo ngo déjà mais yaki na scénario soki ozalaki ke mondele ye moko ayaki ye moko omoni oyo baotia présence mosusu bakolima ye te mais ngai nayeki akimi na mani bawaresili mondele bawaresili ngai ya wapi nazaka vice président fondateur on est déjà automatique namina mabe déjà automatique et automatique bakotia nani aza te olobi ya kocha banda kosupporte bacaprice ya bana est ce que yo kosupporte babika trop rigueur kanda anga atokanda te soki bana awa mundele ya barigere azalani souple mais mundele yebanda nayebisa bino mundele anaki yango abulosimu mpe na nzoto mais soki ayini soki oselika mwasi bino nango te soki apeso mokongo merci bana na minute oyo ndako famille biologique mundele bazolanda bayebi ke nongwana papa oyo akei papa oyo atikali mpe papa message eza nini na population ya Tiango Mobimba parce que boza bana Tiango message clé mosusu eza nini na kati ya famille Mbeli tokende tolele wapi na njini mais autorisation ya famille na bango bamoni na NPPC famille apesi numéro 1 ya famille biso famille alobi ke bozwa
makambo wana boluka bino place kolela ye babifike na yake na pike bandimaki yango misiko bere nesi ezoya bafamille moko andimaki nazo bango sikoso wana balanda yango famille biologique ya miberi bandimaki bango ni bapesi l'autorisation wana balobi famille ndimaki machangu kuna eza mpe kaka bien te baosepela te bakosepela te basécurité ya mosuku basécurité wana ekonikebaki bapona baartiste baleka changu oleka na bango omoni sikoyo ndenge ezali famille biologique bana na ye ati nabayene biso na abias mwa liboso trisiat ozwi na mapasa ordre na arbia ozwi na infia biso bana wana toyebaka ya mie wana kosa kutu ekoma ta tokopanzana awa tokomona biso moto moko tita mosusu akoya na famille wana mais biso oyo toza bagrand ami na ye natokaka na sela na ngai sela mayimonaka jamais sela oyo akobosa na bana wana na manifete mwasa mongeli ndako toyebana kutu ndenge nini po te bayinaki sheri kutu biso nyonso balana biso bambango okotika mondele balana biso bambango po azozwa mwana azozwa ivete mwasi mais tia honora ya bali ye vraiment officiellement abali ye mpe religieusement talaka ozomona balatana pete bana bango wana elingi nasali biso tokotika bango ata mkongo te tokotika bango mkongo te po théâtre nde nazoli bango ngai nazoli bango théâtre na njile eyaki ngai papose abimisi ide tosala mouvement ayebisi ngai na mondele po c'était na mi totambolaka tozala aire nyonso abenga biso tobandana biso misato tobanda po lelo ete balisi boyi tozala tobanda na bango basiatula nyonso amzela na siatula akimona palase na biso kosala palase basiatula nyonso babimili patatoyo oyo kodimilio oyo ozwa histoire achange yango wana koregrete tate oyo biso nyonso ozwaki gu ya théâtre na ngai tate oyo neti jere tobandi mpe théâtre mpe yango ekomi ocomprendre loyo tokobosana bana wana te tokokontinue mosala na biso baconseil ya bato ezali batato bakosika biso te basila balingonaka bavie diambo kobasi bagrand réalisateur bakosika biso te loyo tokentine na ba nalingi bimati baya mpe mbele kosi nga kuto tuna teta bamona lisboy déjà relation ba bapère bao baboti biso bana lisboy fondation bana lisboy original donc bapapa na biso tozala nde batunaki asuka ti bamalaise ebani azongi pale vertige ekomi mabenga so na ntongo asali crise père donc bato baotala nayebi ke mission oloba mpe mama père na bango siko message na fort na bandeko na biso mpe baartiste comédien na famille biologique message famille biologique bana ya papa mondere biso baorphelin nzambe atikaka biso te bienvenue na monde na biso baorphelin toyambi bino priere nde eleki nyonso sikoyo nde moto ya moto akomoko mpake papa aza te t'as des résistances derrière. Mais moi ça va pas de mon adili. Moi ça va pas de mon adili à moi c'est. nayebi ke mama Zouzou na Lyon azolela nayebi ke président Golf Kizola na Paris ye kuta lela théâtre batala yango na restaurant ACK bozolela nayebi ke Bruno Lubika yo ozala toujours pembeni ka ya baartiste nayebi kozolela vraiment botika baartiste te botika Lisboy original te bosoutenir bango et que mosala oyo ve ondora bandaki ekoba toujours non wana lokuta nga namona njili nga nafandaka na quartier 1 donc moto aza na ide wana aza te bana njili baza civilisé ocomprendre tokoki jamais kosabote corps ebembe ya yaya na biso azalaki lokwa patriarche ya njili ça veut bien ve mundu abotami na njili akoli na njili atangi na njili asali vi na njili akufi na njili donc ve mundu asali crise batomemaki na bachinois donc
mwana njili ata moko te aza na audace wana ya kosala bétise wana ke tobebisa corps ebembe ya patriarche na biso do aza na ye te so omoni na moto alingi asala bongo seka aza mwana moko awuti bisika mosusu kanga obebisela bana njili réputation biso mo tokosan prendre na ye na oyebisa bino moto aza na ide wana ke obebisa matanga mundweri comprendre ke bana njili baza bato batumba basoda na moto soda nsima munduki momwana njili akanga ye na maboko atumba ye pour dire ke bokeba moto aza na ide wana bokeba bokutana bana njili baza très mobilisé bazolela ya na bango biso mo tokosala sécurité biso mo tokosala sécurité lisu likola lisu na matanga ya na biso ti totika ye esika aopema mpona seko non tokoki kolimite ya mundweri te tokoki limite président mundweri te azalaki international azalaki artiste ya njili te c'est vrai qu'azalaki natif ya njili nazalaki artère ya njili te pardon nakelo baartiste okompado azalaki artère ya njili te donc azalaki artère ya mokili mobimba donc mokili mobimba eza kolela ye merci na baorganisateur ndenge botyango na fikini pour ke esunga bana njili bana limete bana ngaba bana ipen bana partout baya kolela président mundweri ndenge tongi tolela ye ça ils sont alignés dans la figure parce que batante wana batirana eza batante na ye eza commissionnaire ya bana nini wana ça mopao na nini na ye mais tiangu ndenge c'était prévu tous les réunions étaient prévues lobi la 10h bana 9h tozali kuna bana baso la 12h que ça soit tante na ngona nini na figure non papa soki olobiki soko baki notolela ye na bisika oyo ya bien bisika ya bien kozala baki pepe parce que alisi baba so de mouton na mutesiko biso nateba kotokezani batakitambo kula batakitambo zoya c'est pas une raison c'est parce que ça dina njili ba mettre sécurité dernièrement maman na sakula maman na sakula bango tuba yaki wana sécurité insécurité travaillité c'est seulement comme mbongo sécurité comme ngai naza artiste te la famille te na mwana nchini ya originaire makila okoba biso tosepe nango te oba nchini tongotolela ye na nchini tongotolela ye na nchini ekomi lelo fiki ezala te ekoma non pese merci te non pese merci te accompagner maman la parole non pese merci alingaki njili mingi azalaki 100% gilois oyo obeta tabi ata oyobi vatara alobaka yango mpe ye alinga njili abipa njili te yomoni abipa njili contre te likambo ya fikini eyebani kaka lelo toki lelo nga nazali président ya Tchangu Debout et puis nazali président ya bacomédien ya Tchangu nommé par Masumu ayebi yango mais akoki koconsulte biso alobake non eza boye biso osali programme kemembe kozala na njini Saint Thérèse na quartier 6 lobi naza koapprendre yango kute pa comédien mosusu ke non ekozala na fikine après fikine eye njili bongo eke enterrement siko bana njili bayebi te soki bana njili baye na fikine bakangi ebembe bolobani bavoyu basalaki baréunion yo oza proche ya président Masumu mais président Masumu asali baréunion 3 fois dernière réunion oyo baprécisaki ke ekozala na fikine ezalaki réunion moko restreinte babenganaki bango na bango mutu nyonso takendeki kuna
mutu nyonso te mais famille akoloba nini famille azolanda oyo bango baza koloba mais biso bana ya cangu faut tovaloriser mpe cangu mais papa eza dama esi esopani moya autrement osala eza te bon banda toye awa tokomi hier nini mais comme si bazolatisa mais fo babima tomonaka cercle eza wapi estce se kotaki ladi esobe motakolakisa motu biso bakomane mndu agelatisa motu nama président mundoeza comédien ya monde entier donc comédien monde entier ate njili message bopesa oza émission bino boloba moke saisai aboyakanga ayakasa debate mwata artiste comédien namoni obeta lisolo mais funa président Mundori azaki artiste monde entier apesi information nyonso yeyo ke président saisai aboye bembe elela mpe mutu aoloba naobenda famille matoi lelo mundu ere akufi lobi yo mpo kokufa nga mpe lobi na okufa famille naobenda bino matoi famille ya papa mundu eri naobenda bino matoi nayoka sango te bokenda kwanganga kotelisa mutu abomi mundu eri so nayoki biloko ya bongo nokata mutu molisheti bokamwa mutu akende otalisa te liwe eza nzela biso nyonso oyo akufi akei biso mpe totikala eza tour na biso mpona charge ya bana fami bomitungisama te mpona charge ya bana fami ntango toopanza matanga naza naa na mbongo te naa nanga na mapangu te naa nanga na mituka te naa nanga na boswi te me nga na nimi kozwa charge ya bana